Mbote lisusu bandeko langa na bino bandeko oyangai tokutani lelo tokomi le 30 juillet 2020 sanza esili so de mouton esilité sanza esili so de mouton esilité yango bandeko langa nalingi nanu tobi nanaka mwa nzembo oyo comme ça toyoka nanu ntunga. Donc ils ont dit tchiki. Oui, bien là, c'est qui s'agati lelo. Bandeko wana babina bayemba ndenge wana avant que Paloué soit primature. Tangu Paloué soit primature, bango ba koyemba ka kobina ndenge wana, conditions de vie échangées. Quelques individus seulement. Na bana na bango, na basi na bango, na famille na bango va se retrouver. Mais bao wana batikala kaka kobinaka, ba mususu nde bazali ko se retrouver. Voilà bande konangai pourquoi nous estimons que il faut faire la politique autrement. Tango komona muto abimi wana bandiko lo bazolo ba français, nous devons faire ceci azo pesa ba théorie. Mais papa, tangu yo zwaki osala kinini. Et les membres du parti, bazwa kinini, mbunda. Kaneti mwana mobile azalaka ya matete, azali koyembela PPRD kombo na enani ya kufaki. Jigolo soki jigolo. Mwana mobile wana ganga ti ko ganga wana mai na makila nyoso esila kufa. Et un jour na mona ka bango ba koyemba na aéroport na lobana batu ya ba AMP ou bien MP na iba kabilo kwa ngote na loba mbunda oyo eyembela maréchal ya koleka oyo mbote na bande ko tuba kola nanga kuna na riwara na radio Simba ba bakola nanga na mwena ditu na Sed Media ba bakola nanga ikuna na Chofa na Radio Soleil masolo na député toko beta masolo bande konangai toko solo la makambu ya conflit oyo komi na marché central pendant que gouverneur a lobby et tikali ya kokanga lobby VPM Gilbert Kankonda qui a lobby bofongola le batu bakota qui vivra verra qu'est-ce qui va se passer bao bachaki na ba marché mususu wana bakotonga bakati mbangu bakena marché central. Comment ça va se passer? Conflit. Masolo na de pité. Na kozongela likambo ya trafigo ona lobaki lobby na Pacifique parce que batinde linga adresse ya Pacifique. Masolo na de pité. Na moni batu bako lobela makambo désarmement ya Kingakati. Na loba ya ngoto na lobate. Ngaitambo makambo yo. Siko batu ndenge bazotindela ngana ndenge bazolobela yango bazomona lokola ngana ebite makambu ya Kingakati salema depuis kala. Je dois vous informer que ndenge tokoloba awa il y a presque un mois bakenda yiko compter le nombre d'armes oba ezalaki wana na ba nombre ya ba militaires oba zalaki kuna pona ba se rassurer qu'il n'y a rien. Ezana biloko on a linga kokota mujindo te et surtout kolobango avant te bien que je sois informé parce que ça a un secteur militaire. Je ne cours pas derrière Buzz. Landaka kosala biloko lokola ozo sala biloko so kindenge ninte
dans le cas de l'étape quand je vais vous informer, je dois vous informer et vous dire ce qu'il faut. Mais le secteur militaire, Basala makambu ya GLM. Opération Ane Salemaka, il a fallu 3 jours. Silence, sans balle, sans quoi. Awa, na komona batu bakolo bamba basala chango manduke beti masase beti soki ndenge nini ngana ebite. Masase beta yikaga. Ebeta ki de quelle heure à quelle heure. Eza makambo eko salemaka na kinya nyonso. Nalobi na bino makambo ya kinga kati. Il y a 1 mois qu'on a contrôlé tout ce qu'il y avait comme arme. Misusu wana balongola déjà. Joseph Kabila za militaire. Ceux qui botali akokotaka na bémotion oyo komona batu musu ba kokota te. Po yebi conséquences nango. Masolo. La besho le tolobaki na simanango ya kokende okutana na veka age okutana na Jean-Marc Kabundi. Toko solo la yango. Tokobeta masolo na tension na matadi. O nenge tokoloba awa marche ya kafuka fweza organiser lobby contre Atou Matubwana. Tous les députés ne Congo ba eko kita pour ke ba kende ko marcher kuna sauf Daniel Safunda kitite. Ah, Daniel Saf agitite. Buchemuni. Masolo na député. Tokobeta masolo bande konangai na likamuni lisusu. Marche ya lelo ya ba opérateur économique o bazana Gombe pour na conflit entre bangona ba bailleurs siko na lobaki na bino oui, on a levé l'état d'urgence. Mais bitumbetikali entre ba bailleurs na ba locataire. Si le gouverneur a demandé ce que va suspendre nan ko senga batumbongo, qu'est-ce qui va se passer na sima? Batu ba ko futa ba ko pomper siko ba 4 mois ba futi. C'est vraiment un problème qui se pose. Masolo. Tokolobe la situation na Moba, na komeka kozwa honorable Jean-Manda Kansabala, ayebi sabiso. Toza jour J-1. Ba pesa ki ba Zambien 7 jours pour que ba dégager. L'actualité à Moba, parce que nyonso ekosi la mkolonine. Lelo na pourquoi te? Ce qui a ngoté lobby moto. Na Moba, comment est la situation? Avant yangoto kozwe la binope, makambu ya bande konabiso, président moko ya société civile kuna na Sud Kivu, oyazolo bela massacre ezali kosale. Masolo et panabino. Mais il faut avant que to développer ba sujet nyonso tu wana. To pesa merci na bande kotu, ba pesa ki maman Misha Mokolo groupe Atlantique. Topé ça y est, merci. Bande kotou. On appelle ça qui canne. On appelle ça qui, moi, 16 roulante, bien que 16 roulante, et yemi balé. Mais nous sommes mis balé, je dois vous le dire. Je ne dois pas être hypocrite avec vous. Moko, bakanga, singa. Déjà, donc, pneus bima déjà. Alors, toko senga na bandeko, o batinda kabiloko. S'il vous plaît. Omoni place wana oyo batie vélo wana déjà ya kobeba. Ezo utabako kati ko tia vélo ya malamu parce que biloko ezana poto, c'est la possibilité, la facilité ya komema yango. Ce qui groupe Atlantique oya mama Misha na mobali na ye balobaki chaque conteneur ba jaka par mois ba komemela biso biloko moi ba colis ya ba personne vulnérable au fêlé. Il faut que tu aies quand même le nino kotinda. Même ceux qui est là, il faut que tu aies et là nino kotinda. Ngamoko na sina tomba victime. Ya ba pesanga tala kabaka ta veste. Siko ya rouge. Munene boy wana ta big show. Big show ko la tate. Kende ko diminuer. Nathalie vraiment. Vraiment. Hermoko, omoni ce qui donne c'est pas la main, c'est le cœur. On ne doit pas considérer les autres comme des poubelles.
ko pesa eza mutema pesa eloko oyo oko sentir que okabi eno eloko ezo salo encombrement allez omoni que ese beba nango ozio pesi kuna ça ne va pas non mais bakane tozui quand même bakane merci na bandeko to oyo batindaki merci aussi na groupe Atlantique merci pour cette bonne volonté bazana Paris na redonner numéro na bango parce que ba charger ka conteneur chaque jour awa na mbala oyo nde ayaki mama Misha yemoko ayaki aza na Kisasa lobi to mona na kina ndenge boko mona wana ndenge boko mona wana to mona na kina ye na retirer atali singa pe crainte ya bande ko belé ezana ba muso balinga batinda bazo banga biso ba congolais to koma ko banga na parce que to bebisa confiance nyonso to bebisa confiance nyonso entre biso so ki ba pesi yo kaka 100 francs awa kende ko pesa mutu boyi yo ko komisa te mais yo wana donneur de leçons ozoloba combattant au résistant ainsi de suite nazotal na bitumba oyo tikala ya Facebook bokomona kala mingi te tokosala bokomona tokosala sikoyo ainsi de suite toyoka yango toyoka meme mukusa mbwa oyo aswaka mutu ya matata ganga kate oyo ya koganga ya ba réseaux sociaux bokomona ndenge nini tokosala bokomona siko tokofrapper ainsi de suite mais attendez merci na baneko tu o batinda ki mwa biloko na bango moi bakane wana tozwaki 2 chaises roulantes bien que ils ont posé moi problème et on va voir soit to démonter moko to sai moko et comme bien pour que to servir bandeko parce que nous en avons besoin. Je profite de l'occasion pour na senga bandeko ozana machine à coudre otinde libiso tozana ngo posa ya ko kabela bandeko na biso chaises roulantes ya bien ceux qui ozana possibilité ya ko sombela baninga tricycle eza malamu eza opération pesa moninga sourire ndenge na elisa kabino il fallait to banda émission na makambo wana avant ya kopesa bino détail de ce qu'a été notre journée parce que d'hier parce que c'était une journée trop surchargée. On a commencé pas seulement par recevoir Batu comme d'habitude, il y a ndenge na ndako. Donc naba personne avec handicap, naba combattant, naba nini. Eza to la mukaka ndengo wana est-ce que to koka to zakaka Batu même ceux qui tozana ngote to ko solo na bande ko na biso. Eza musala nasima nango toke na OVD de kozwa ba ingénieur ya OVD to kiti na lingwala comment na ndenge batu bako vivre ceux qui boko tala ba condition batu bako vivre na Kinshasa lingwala eza voisin ya Gombe avenue Panyamutombo wana ceux qui ont compté je crois c'est à cette avenue de la Gombe. Voilà les conditions dans lesquelles les gens vivent. Oyo ka niveau munde la salle la biso nyonso bouché ezandengo na moyen muto asala donc la population ebenga kibiso yango tokenda kikuna Salignos, mutu akwede bisazate. Oyo l'équipe ti corona papa. Oyo l'équipe corona. Tozo kufa. Mutu akokipe bisazate. Yango toyena bato OVD batala nansi ki bako trouver solution. Papa balobi bato awenze balingi basala canal na bango ekita boy.
soki mai wana ezangi nzela biso tokozala wa ndenge nini mai wana ekobanda kokitela biso etondelaka biso na balabala tokozanga na nzela koto oyo papa yango tozotala na ba responsable ce qu'ils ont bouché, tous les canalisations, sans que place où on a vu son maïs, donc fleuve côté Kossa. Donc, tu as difficulté de la canalisation, ça a bouché. Ça fait un bout de temps. Donc, Bambou les belés, donc difficulté. Les bêtes, même quand il y a 5 minutes. Donc, tu vas sauter. Pour que tu vas sauter, pour que tu vas sauter. Donc, sur ce, il y a un moment où tu as des situations. Pour te bien, même maman, c'est pas ça là. Mais la situation, sur le soir, les difficultés sont persistantes. Tu tires sur un mois, quand tu as moulé un mais si on les bandits na bana na ba biso ba to ka misala et peut-être so de suka on a poussé toujours la besoin de solution ici quand ils ont débouché parce que tous à la bien les bâtiments va vendre na muki. Bon, on a 5 millions, merci mille. Pour moi, il a mon mais il non le bakake. Ah, yo sali, o sali ni ah bo sali na shetinga. Wenzi. Sko mina wenzi e we art. Asko atake okirete. Okire ate. Sko mai wana yo kenra esonge la ba mama oyo. Tant songa ba mama o esani yebisa biso esonga ba mama o tant songa ba o esa desode Nani deli soli na ekoma awa le côté akangama no côté no ekangama c'est 4 mètres congolais et comme il a Tant que ça la makambo, il faut associer, nous avons un service spécialisé à l'État. C'est l'OVD. Ngai na ye aw. Population bagenda kotalanga. Na commissaire l'ingénieur té. Na ko banda wana to bandi ko timbola. On ne va pas trouver une solution. Il fallait chercher bato baza spécialisé. Maintenant, to kuti bino bozo timbola. L'OVD n'est pas au courant, mais kuna na ces places ngo ya ke mai tango ekoya. Ekota. Ezate. Je me demande comment vous allez faire. Parce qu'il ne faut pas tout ça la biloko moko ya neti biso tozo vanda bien bato ba ko souffrir. Soki mbule bandi bo sundoli yango. Bokeit yo ba omona yote bango tout wana bazo travailler boya kinde ko sala musala. Mais le peuple va souffrir ici. Les gens vont mourir ici. Là ça ne va pas. Vous devrez vous référer. Yimi Chazak. Bon, avec on a les besoins. Oui, au besoin je vais les voir. Il faut que l'hôtel de ville rassure les gens. Au VDO, la direction provinciale, de travailler à un hôtel de ville. Moi, je ne sais pas comment vous devez travailler de manière opposée, là, ça ne va pas. Tous ceux qui ont en tête ont même mis la même équipe à OVD pour na kokende na bango na marché ya Kitambo,
kotala parce que basenga kinga problème ya ko déboucher ka niveau tangu to discuter na bango balobi te to ko déboucher ka niveau te to ko bongisa balabala wana ko bana kasavubu tibo ekobima soki na bangala donc mitu ke ko bana ko bima place wana parking e kozala mais maman moko asekisi ngalobi siko tangu bako bongisa nzela bako longola biso a place to teka parce que to sana nzela te maman bako lukela yo place. Je pense, et là, on attend de débloquer fonds pour que Babongi Sanzela wana bana kitambo, Nzela wana ko bana kosunga, mitu ke ko le kabato wako kene na marché kitambo et oyeza enclavé. Il faut te rappeler que eza esika wana to kenda ko bongisela bango toilette parce que ezala ki ba maman na biso surtout parce que papa à côté les manaye na mire bien qu'on encourage pas, mais maman a ko se soulager wapi. Parce que nous avons les corps de nos mamans, ils ont sacré et cause de la malam. Tu as sauvé la terrasse, tu as souffert fort, maman. Tu as vu un homme qui t'a m'appelé, terrasse comme vous pouvez rater. De quoi il est? Moi, ça soit ton nom mis fort dans la salité, au mboula la mboula. On va faire Fonzela. Wenze mona na kate batu bayebi te il faut ba parking il faut ba maison ya po wenze fungwa na yebi okota na kati mona na batu bakota presque pas po ba biloko ebenda na batu izate ya ronso ko ede biso nzele ye boyeli biso pe ba commerce parking boyeli biso ba magasin dès que nzela ye biloko mususu wane kolanga po to za enclavé penza batu butu bayeba wenza kitambo te de voter yote olelaye hata la misote la bazobongisa ndenge ola mungala tongo mwata bakile mwaye batelemesa te bakokima bakosomba mpona tokoteka te tolembi mayo zo solution tobotaka parce que ozama na kolo lupango zo solution likambo mayo tolembi mwema d'accord. Papa banaye mwana na biso moko ye wana aboki nango awuwa eza nde yo ndekelese papa toteli yo motema saleli biso lolenge osaleli biso na wese biso papa biso nzela tozwa lokumu ya papa oh beza sokola nzamba azolinga biso yango to moni yo papa eza boye mama bolobaki likambo wana ntango nayaki makambo nalobaki na bino ke makambo ya nzela ifo koluka bakoma nzela yango na bandeko ya opd sango ya malamu eza nini eza ke bakobongisa bazozela financement bakobongisa pas seulement terrassier bakobongisa nzela oyo kobanda kuna ti ebima kuna c'est ça programme oyo esalemi donc tozongi na bango tozozela makoki soki emonani bokomonaka misala ebandi ya kobongisa nzela mobimba parce que ntango bakobongisa nzela bakosala na bakaniveau problème ekozala te wana mituka ekobana koleka bokobana koteka kitoko ya kaniveau oyo bosengaki alors nalobi boye toyaki kotala likambo ya kaniveau oyo basengaki alors yango toyaki na bakonzi ya OVD bango moko batala eloko balobi na ngai eza boye balobi bakobongisa kaka niveau te bakobongisa nzela oyo kobanda kasavubu ebima ti kuna donc nde sango wana bakoya deke bazwi makoki bakoya kobongisela bino nzela oyo pardon yoka
Maman le vit pas au la biso. Maman yoka. Ouais. Amoni l'état tango abongisaka. Abwaka bato na nzela te. Ako créer ba condition ya keboteka malamu, akobwaka pe mutu libanda te. Mais ba ko bongisa na bino nzela. Et puis babongisi pe ka niveau comme ça bokoteka malamu oli ya kembula ebeti mino kozana kacha inondation bote eloko bosenga kinga yango wana te yango wana papa to kendaki kotala bakonzi ba ba ibi makambo nzela baya batala nde ba ibi singa makambo wana deke makokie monani bokomona baye misala ebandi kuna malembe pour que boteka na ba condition malamu mabeto malamu papa umela la télévision mais c'est na makato que sala ka ne ko sala ka wala yo za nzambe ne mda pona yo nzambe na pona yo umela ko simba nzete so to mama to suki si wanate c'est comme ça que bandeko même tant boko benga biso boko zwa biso te tant boko zela ba message nous recevons beaucoup de messages pour na to répondre na ba message wana. Et ça, vraiment, problème, parce que nous avons des journées, des fois trop surchargées. Autobo, ça n'a quand même que toliak. Il y a un peu comme qu'on balance biso, n'engezaliwan. Tout ce qui wanate, il y a une maman. On a selembao. Naza eli ya funate. Na lobika kana selembao na funa. Cette maman la bukana abandonna zana bande côté na kisasa. Azandenge wana. Ako vivre azaki ko benga biso to la tsaki bino photo nae fallait que tout se déplacer parce que azalaki na posa mona biso posa wana ko mona biso ce qui muto a ko réclamer ils a ko stabiliser en même temps sur le parce que guérison et utaka pena mutu na lobana bino posa na ngai za ko silisa pasi ya batutenje na n'est pas le moyen moi encore pasi ya ba personne avec handicap ou des orphelins posa izakaka ko luka yake to stabiliser ta morale na bango va se sentir considéré dans la société. C'est ça pour ça na biso yango wa. Na yebi maman moko abenganga lobi azana plus de 80 ans. Alobi nde kweleze avant na kufa na zara kana posa na mona yo. J'étais obligé d'aller voir cette maman là et quelle joie nkola mona kanga. Posa me mangai pour ça, asala soki abenga mwana na yema be asala boyema. Donc, et nous sommes allés voir cette maman. Elle est dans ces conditions-là. Elle ne mange pas. Boko yo kamaloba na ye, tangwa zoloba. Maya misu eko kita. Surtout tangwa moni biso. Oh. Bonjour maman. Papa, merci, papa. Eso mesemi. Ai mbu kamina sanga ndiku family kisasa. Papa, msana beso tena. Asepeli mingi. Abanja kukondo na ponzi. Njala. Porte. Yakati. Ole nini? Njala. Kwa kuleza takati. Ndio mwezi weka ukinga bana tu na leo wote. Olia nini? Mai kumbela. No supasi, no supasi. Si atane tepe na mwana nini? Pande kwa msoni mande kuna ngaya katunda. Sikiba ile kindi ba yoko na baba ndiko ya. Mama. Papa ngali na sali. Yo sasa papa na so. Azo mona yake na telefone teba. Yoko nyoso nengi mutubu abukanaka. Sake kendaka. Sasa simu. Awoti kanga ite. Mona ndimi kenjando ni mpake wote misayo. Ayo ba maladi. Otumboni. Shamizo la kisu boko.
na lubwaku na leli sika bachai paso sika mai ngabi zambe ani susu boye ngai awo kufana nzana ngai manti papa kususu ba maladi papa la laissez-moi mon yo tata c'est belle tabana ebele fayalemba kati na bapasi bozore kola uzite muteme bonake mwana makremanti na zokolela kutukola ndona kati papa umwana ngai awutele misaya mutsai kaka kusama kasi kimile kumwana oyo kimile kumwana mabasi papa oyo eza na se oyo ya gauche nabukanaka lokolo te nabukanaka nde base koyo lere tozoya tokutaka na biso ya ipene bayebisi restaurant kobelela te bato bakoya kowela komi awa na pa nanini kanga toki alibi te lela na beleli ya kiti akimi bato ya ipene babantu kuyapa ye chauffeur akobini bisi ngai nazalaki deja nakitisi lokolo na se loboko oyo etikalaki esimbi na kati te akolia koti na kumpi essence amani moko loboko elongwe tobambani na se tokweyaki bantu ebele ntango tokwei bani baya kotelama ekotelema na kobili baya kotelemisa ngai nakoki te ngai bi na bukani badani chauffeur akimi na ye bazwaka ye te kosambela ya malamu yango wana politiki ya malamu yango wana mutu tu te politiki ne faut pas ezala lokola poubelle mutu azalaki na bafere na ye ekwei ye wana mibambi na politiki oyo azalaki te politiki eza art ya bato comportement moko boye ya mitema moko boye on doit pas prendre tout le monde on le jette soki ba médecin balingaka bato bakota na domaine na bango te soki ba avocat balingaka bato basimproviser na domaine na bango te sikoyo ka ba politologue ne bakondimaki ale bato baye oyo awuti oyo baye bamibwaki ne comprennent pas yango badefinisa la politique comme l'art de mentir masolo na depuis te yango moni bakauka après campagne bamonanaka te depuis bavota bango bazalaka lisusu na base en contact te mawa oyo bazalaki kolakisa ya population zo souffrir bo voter biso to kosala boy la population continue à souffrir ba papa bonheur ba maman bonheur boza wapi opération pesa moninga sourire ba o basambela kateba koma bandimi lelo akoti na église awa lobi akekuna alaki awa na kosombela bino soso ona kosombela bino avion na kosombela bino badrome na kosombela bino c'est pas possible mon Dieu ce n'est pas cette politique que biso batambo tozali ko prôner opération pesa moninga esengo yango na koloba ba pasteur ba papa na biso bon vouloir angate mais j'essaie quand même d'expliquer. Si Christ était très différent de ses disciples, bakokaki koleka na nzela Judas te pour que alakisa bango aza wapi na lobi boy yokanga bien soki Christ Jésus pona ba obandimelaka Bible azalaka vraiment différent ya bandimi na ndenge to komona lelo pasteur talaza kuna alati soki ndenge nini trop visible ye kuna azotambola kiti lokola karishika soki fi batoyo komona bango banani ya mose bino bato bango botalaka biloko wana ata wana donc vanda tapis rouge kiti ya rouge ata crâne ya bato nous avons mené ça à l'église bikopia kopia si Christ azalaki na ndenge wana bandeko na ngai
les gens, ceux qui le cherchaient, ne pouvaient pas passer par Judas pour qu'Allah qui sabango ke yeyewan. Il était confondu avec ses disciples. Na côté ya ba papa na biso te, na ko lobaka ke mukuna alobaka na biso, je crois tangu wana abandeli mukuna ya 2000, il y a 2001, retour à la parole, voilà. Mukuna onga na yeba ya retour à la parole. Tangu wana ba général Sonika Futa bako pela, ba Coutinho Fernando bako pela na kisasawa. Donc, ozomona eloko ya retour à la parole, ya avec Pascal Mukuna. Nde ongai nazote yate, nazozo pe place ya ba pasteur te. Je dis tout simplement que bande konanga, soki Christ azalaka trop différent nenge to komona ba pasteur ya mikolo yo, écart. Nous sommes dans un pays des écarts. Donc, ceux qui ont na politique, ba politicien, ba responsable, ba obazana ba fonction, salaire na bango kuna likolo, fonctionnaire de l'État. Yaye ka salaire lokola litanga ezakuna nase. Na katikati eloko ezate. Un pays de deux extrémités. Oyo ya likolo aza likolo ya se aza nase. Bako souffrir. Fonctionnaire azakuna, militaire azakuna, policier azakuna nase, al ba politicien bazakuna, ministre, oyo député, oyo bazakuna. Aucune église, même chose. Via pasteur, extrême, kuna, likolo, luxe, mituka, nyonso, bavion, business, nyonso. Même na église, azakuna. Bande konangai. Je suis allé na église moko aux États-Unis, babenyang Emmanuel. Okomona teke pasteur azawapi. Avanda kuna lokola batu nyonso na kamwa t-shirt. J'ai tout vu aux États-Unis parce que na ebite soki ezana bamboka ba sambelaka lokola ba américain, bien que ba américain ba sambelaka nyonso. Hein? Et loko ngana monite ezaka système ya kotiaka ba kiti ya gloire al bato ya gloire bazakuna azui aze kiti na ye. Azui ya mwasi na ye mama pasteur avandi kuna. Etikali kaka ba kisa ya bana na ye. Bande kuna ngai. Nous amenons les gens où? Tozo mema batu wapi? Na évangile ya solo ya ko sauver ba âme ou bien na culte de personnalité. Na lobi boyi. Tozo bele la batu baya wapi? Baya ko gumba me la biso ou bien to mema bango na nzela ya bomo ya seko. Je répète encore. Si Christ y avait une différence entre lui et ses disciples, on ne pouvait pas passer par Judas Iscariote pour que a livré ye ala kisabango azao wapi. Alobi o ngana kopesa base ndeyewan. Donc il n'y avait pas la différence entre Christ. Mais évangile oyo ezo uta wapi? Ba politicien, il cherche à appauvrir davantage le peuple en pillant même muke oyo bazo futa. On va à l'église, on trouve qu'il y a certains hommes de Dieu bazali ko appauvrir bandimi na bango pour que sikoyo soki bisone bokote évangile yake il faut que souffrir na mokili lola oyo kamalam mais to souffrir bisonyos donc yo zana posa okota lola te. Voilà la place qu'il fallait appliquer l'évangile bande konangai. Quand les gens souffrent ozomona mama wana sans assistance ye wana zolo bananga ke kala mingi te bakobwa kanga libanda na ebite ndenge bakela biso na mitema oyo okokota olali penza okangi pe miso sambeli avant ya kolala. Mais les gens souffrent, yozotala d'abord, tala mbetu yozali kolala. Mais il y a les gens qui dorment dehors. Nathalie Sibino, cette femme-là, okomituna zemyango azalaki nango na position ndenge nini. Mais elle a eu quand même ces 3 enfants-là, nzamba sungiye. Elle passe nuit à la belle étoile. Mais biso wana, Bible yango wana. Tozo teyaka nous évangélisons. Tozo évangéliser nani? Yango komona place ya kotia mbongo yangwana bande kona ngai na linyina tiela bino mwana muke oyo boyoka toyoka nani obakati mtu ngombe ala pe basaini après baji makile bati na sani mobe na sani rouge sima bakomo voke ténèbre mo voke ténèbre sikoyo olobaki oloka kasiko koloka ndo olokaka nani Abiga. Uloka kende? Mutakala. Uloka mutakala? Usagi nini? Uloba gini? Ango komona bako tuna mwana wana mituna.
est-ce que moi wana en responsable moi wana zandoki moi wana zandoki parce que condition de vie lokola azana ba position moko boye ya faiblesse il faut babimisa ye ndoki babimisa donc une raison pour chasser cet enfant oye moko alobi moi wana elle parle inconsciemment cette fille là bande konanga lola ngoto kokeni et là on engage Dieu que tangu to sali mabondeli ezate mwana wana koya epana ngaya kolala ata eloko moko te kana zoluka mtu aolokanga. C'est pas possible mon Dieu. Et nous préparons quoi? Nous préparons les ciels. Même la Bible lobinini chaque fois qu'on sala bolamu na semblable na yo salelinga nzambe. On n'est pas serviteur de Dieu, on est serviteur des hommes pour les amener à Dieu. Bande konangai, tokoloba, biso tozandengwana. J'ai dit là où je vais me limiter avec ma force, même le ciel me verra, même Dieu m'entendra. Nzamba koyoka ke M. Tambo a fait, il a marqué son passage sur la terre des hommes. Opération Pesa Moninga Sourire. Biso tovanda awa, système ezaya koganga. Kofinganaka, oya saliboye mutu aleki kuna. Attention, aux occupations, aux résistances. Biloko ya lokuta, on ne peut pas parler du pays si on n'a pas de l'amour envers l'autre. Eza lokuta. Quelqu'un qui crée la haine, qui sème toujours la division entre les gens. Alors, vous allez me dire qu'il ne sait pas pourquoi. Pour le pays, c'est faux, c'est malfaiteur, c'est menteur. Le pays, ce n'est pas la carte, mon Dieu. Batu basala ngokope donc batu pe ba mesana ndengwana oyebia boko inanga parce que na kobanda kolandela bino kaka osale loko ta na beti ofinyo osale loko ta na beti ti batu tu bakoyeba ke bozana de marche mususu et ça va se faire dans tout le secteur, je l'ai dit. Ti bakoyeba ke bozana objectif mususu, vous n'avez rien à voir avec la République, vous n'avez rien à voir avec Dieu, donc ezandengwana. Masolo na député. Oui bien. Et ça lokola bato. Oui bien. Tout na bato ba divorça. Bolingo ya novelas. Chérie, je t'aime, chérie, je t'ai fait. Sojo moni mobile azoli kisaka tanka kanengwa na chérie, je t'ai fait ceci. Yeba ke her moko alobaka ngope na mutu mususu. Mais moi si wana yebi ke olinga kaye. Mobile wana yebi ke olinga kaye. Mais oyo bolingwa novelas oyo ya modèle oyo ekozala yango zomona ba personne avec handicap ozomona la plupart na bango ezande muto yazo bimaka na yewana zomona handicap te dès que azwizemi ndamonike c'est que muto aza personne avec handicap akim ezo ya ndengwana to sala ndenge ni to rejeter bango to sala ndenge ni to abandonner bango. Voilà, bande konangai, c'est ce qu'a été notre journée. Token na masolo, naba information. Lobby Gilbert Kankonda, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, accueilli, parce qu'on a dit que tout pouvait rester, on pouvait ouvrir, sauf les marchés centrales. Mais qu'on a trouvé que Gilbert Kankonda quitti pour réouvrir. Batou, réaction dans tous les sens. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux autorités? Jantiningo Bilambaka et le VPM. Comment ça va se passer? On a habité. Masolo n'a député. Nalobaki makambu ya marche na matadi. Ndenge tokolo baboye tension. Lobby il y a eu un groupe de jeunes bakendai ko tenter ko plastiquer toko tumba bureau et assemblée provinciale. Ils ont été repoussés par la police, mais nous voyons déjà le risque. Pour la marche au lobby vendredi, ce qui va se passer to éviter. Ceux qui écolent kanengeni en tout cas to éviter. Sinon nos collègues députés bazakuna basi bakei ba Mantezolo ba Albert Fabrice Puela ba Poba bazakuna je crois ba Modero hein bazakuna penza pour na marche wana bazo senga départ ya atuma tubwana. Comment ça va se passer je ne sais pas, mais il est important, disait la sagesse, c'est que la police soit vraiment vigilante, sinon éco-dégénéré, éco-zalamalamte. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait mort d'homme. Il faut éviter que cela arrive. Masolo.
nalobaki na bino ke na sima ya koleve état d'urgence bitumbe kobima entre babayeur na balocataire na bango nde yango marche lelo esalemi lokola mpe marche mosusu esalemaki lobi ya baoyo bakendaki deja kotanga formation baagronome me basilisi alongi na ye bavandi na bandako bakomi komarche pour que l'état pesa bango batracteur bandeko na ngai bato baza na posa mosala okobenga bango bavagabond mpo na nini bopesa bango bibundeli bopesi bango batracteur na bango bake kosala bilanga biso nde tokobénéficie masango na biloko nyonso elelo eza nde bacommerçant baopérateur économique nde bakomarche mpona oyo bazali kovivre na babayeur na bango bakosenga bango 4 mois ya confinement bafuta nyonso misala ezalaki kosalema te comment l'état va gérer ça masolo na député bandeko na ngai nalobaki likambo ya visite ya l'abbé Cholet epa Jean-Marc Kabund ake kuna alobi il faut totala ndenge nini akosala malonda appartient au passé il faut réforme ainsi de suite eza visite je pense que tokotie la bino kamo extrait. C'est dans l'après-midi que le secrétaire général de la SENCO est arrivé au cabinet de travail du président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabund. Au cœur des échanges entre les deux personnalités, de questions liées à la vie de la République, notamment leur réforme au sein de la Commission électorale nationale indépendante. L'abbé Cholet explique. Je suis dans mon rôle de secrétaire général pour savoir ce qu'il pense de ce qui nous tient à cœur, les réformes autour de la CENI, de la loi électorale, parce que c'est quelque chose que nous estimons important et on ne peut pas y arriver si nous ne parlons pas avec les politiques qui sont. Pour sa part, le président intérimaire de l'UDPS s'est montré très ouvert. Jean-Marc Kabund a dressé le tableau de la situation politique actuelle en République démocratique du Congo, comme le renseigne ici l'abbé Cholet. Il a été très ouvert, ça fait longtemps, c'est depuis 2 mois qu'on ne s'est plus vu. On s'est échangé longuement et c'est aussi important pour nous écouter l'analyse de la situation de la part de ceux qui sont vraiment en politique, c'est tout. Monsieur l'abbé, qu'en est-il de Ronsard Malonda? Oh bon, ça je crois que c'est du passé. Hein. Voilà. Akendaki ndenge wana akosolola. Ce que nous voulons, eza que chaque Congolais travaille pour l'intérêt ya mboka na ye. Bande konangaye. Omoni ndenge to aliao. Tangu yozo le ki satan. Le pays attend ba compétence na yo ata la ndenge nino ko servir. Ata kombo na wetika. Et comment quand même quelque part. Il ne faut pas ya yo kombo bimakaka ya mutu alokuta. Mutu ya boye, soki ovandi, soki obandi ko tutuka donc oko luka biloko akolia. Bande konanga. Ozo luka ya yomoko. Mais mutu akolo bela Congo te soki bolingo ezate, j'insiste. Que ça soit dans l'église, que ça soit wapi. Bande konanga na ebite soki les gens vont prêcher que l'évangile. Yango na lobaka même na ba imam na biso oyo ndenge to lobaka. Yo jomona ba mosquée etondia, ba mosquée tu wana ya bapaya. Ceux qui ont dit, oyo atonga malien, oyo atonga libanais, oyo aba indien, et mais tous ces Congolais, parce que il faut le savoir. Islam et bima mingi wana Congo wapi. Na manie mate. Na kwetu akutoke boy. Shoka ikalungu wa mupini kabaki. Mais vérifier yango moni Islam ezaka na tendance ya batu balo baka trop swahili. Ezandengwana. Mais yebisa ngai bazana esika nini? Basali nini ba mosquée tout nyonso wana ya bapaya. Bato modèle wana okomona ka babaniko bamba na mabanga bako wele la mosquée batongi te ba ale batongi bazui mutu batie ye wana yo zala wana sonia bato modèle wana mais okomona mutu avandi na ye azo critiquer mboka oyo alhamdulillah ezo kene malamu te batu bako iba ainsi de papa vanda na yo okoyoka sonité ba espace ezali a boko sala ata espace moko ya munene te yake bo sala la kaba fin ya Ramadan ba fête nyonso islamique bo sala kayango bo zana nini tout ya bapaya tout nyonso ya bapaya
En tout cas, Ngaitambwe Magamboyo, Nana Ebité. Masolo, nord de Pité. Nalingi avant que nazwa ndeko nabiso Jamanda Kansabala. O nalingi nazwa député après sabiso situation ya Moba. Nalingi nazwa président ya société civile. Kona na Sud Kivu ayebisa biso qu'est-ce qui s'est passé boyo ka message na ye. Son Excellence Monsieur le gouverneur du honorable député. Oui. Leurs Excellences ministres provinciaux. Oui. Distingués membres de la délégation. À vos titres de qualité respectifs. Bien sûr. Mesdames et messieurs. C'est avec traumatisme, consternation et larmes aux yeux que la population du Tomboué a l'honneur de vous remercier pour votre arrivée à Kipupu, chef-lieu du secteur du Tomboué, en vue de lui apporter réconfort et vous enquérir de l'état du lieu du carnage dont elle a été en date du 16 juillet 2020, victime de la part d'une coalition armée dirigée par le colonel Makanika et ses alliés Mino, Twigwaneo, en connivence avec les groupes armés rwandais et burundais actifs sur le sol congolais. Nous vous souhaitons d'être le bienvenu et d'y passer un agréable séjour en larmes, comme le déclare le prophète de la Bible Néhémie au chapitre 2, verset 3. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? S'il vous plaît, to kananu message ya bato bakufaki kobengate. Où reposent les tombes de mes parents et détruites et ses portes consumées par les feux. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorables députés, chers collègues, Excellence, ministres provinciaux, distingués membres de la délégation, à vos titres. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ces mots à votre adresse portent essentiellement sur la description synthétique du fait, l'aperçu historique et les recommandations. Et la description synthétique des faits. Oui. Jeudi 16 juillet 2020 à 5 h du matin, la coalition armée dirigée par le colonel Michel Rukundo Makanika attaque et brûle simultanément les villages Kipupu, Kalinga, Kiseke, Kalulu et l'avenue Mohabu de Kipupu, abandonnés par la MONUSCO il y a 6 mois et les FARDC il y a 3 semaines pour des raisons non encore élucidées. Ah bon. Ces assaillants surent vers 15 h en direction de Kabara, Mikarati, vers Kamombo en territoire de Fizi, laissant derrière eux le bilan macabre ci-dessous. Plusieurs maisons brûlées. Oui. 8 personnes tuées par balle et ou par machette. Oui. 7 personnes mortes calcinées dans des maisons brûlées dans différents villages. Ce qui fait 14. 11 personnes blessées dont un enfant. 205 personnes portées disparues. Plusieurs femmes violées. Le centre de santé Kipupu entièrement pillé. Oui. 350 vaches. 120 chèvres. 115 moutons. Poules. Argent. Plusieurs biens emportés. 16 villages de Calipeo à Kipombo, désertés de leur population, jusque-là sans abri dans les forêts. 16 ces villas. La population du Tomboué condamne ces retraits intentionnels et complices de la MONUSCO et des FARDC de Kipupu, et aussi leur non-intervention une semaine après ces massacres, est pourtant basée à Mikenge, à 16 km du lieu du carnage. 2. De l'aperçu historique. Oui. Venus au Congo par plusieurs vagues, fuyant leur pays pour un motif ou pour un autre, ces réfugiés rwandais, dit aujourd'hui Banyamulenge, profitant d'excès d'hospitalité du peuple congolais en général et de celui du Tomboué en particulier, se nommant vers les années 1984 Banyamulenge, profita des guerres de l'AFDEL en 1996 et du RCD 1998, se comportant en véritable conquérant, ils vont alors créer la frustration et la désolation aux Congolais. Et c'est là le début des conflits cycliques
auxquels nous faisons face jusqu'à aujourd'hui, reposant essentiellement sur 1. L'insoumission à l'autorité coutumière légalement établie. 2. La débaptisation de nos villages, rivières, collines et montagnes en nom rwandais. 3. La création anarchique des entités coutumières à l'intérieur de celles légalement établies afin d'occuper nos terres. 4. Les assassinats collectifs de nos chefs coutumiers et de nos leaders d'opinion en vue de falsifier l'histoire du Tombe par la ruse et le mensonge, en détruisant les archives des différents bureaux administratifs, pour ne citer que ça. Ces comportements, combien insupportables aux yeux de tout patriote, restent le fondement des tueries dont les Babembe, les Bafuliru, les Banyindu et les Bashi sont régulièrement victimes de la part des Rwandais dits Banyamulenge dans ces hauts plateaux. Et c'est aussi et au vu des autorités légalement établies. 3. De nos recommandations au gouvernement congolais et à la communauté internationale, chacun à ce qui le concerne, nous recommandons 2. 1. Installer un bataillon organique de FARDC à Kipuku, chef-lieu de secteur, afin d'assurer notre sécurité et le retour sans crainte de la population dans leurs villages respectifs. Et au besoin, les effectifs du colonel ici présent pourraient être renforcés pour qu'il ne quitte plus Kipuku. 2. Assurer l'assistance humanitaire, médico-psychosociale à cette population rescapée du massacre et dépouillée de tous ses biens. 3. Traduire en justice les auteurs de cette tuerie. 4. Équipement du centre de santé de référence de Kipuku entièrement pillé. 5. Faciliter le départ du secteur d'Itombwe de la partiale MONUSCO en mission de protection mono-ethnique, hébergeant les troupes armées Banyamulenge dans les soins-disant cas de déplacés de Mikenge et aussi celui du traître colonel Ekembe de FARDC. Oui. Papa, ce qui s'est cassé retrait de l'armée nationale à Kipuku afin que Makanika y atteigne ses objectifs, jusque-là freiné par la présence des FARDC. Pour terminer, s'il vous plaît, demanderons à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, de mener une enquête sur l'utilisation des fonds alloués par notre gouvernement aux populations sinistrées. S'il vous plaît, Isaka Kabo, tant que s'il vous plaît, Isaka Kobengate pendant que Tozozwa Ndeko, Tozwa Makambo. Et dont celle d'Itombwe n'a rien bénéficié de cette assistance gouvernementale de $500,000 faite à Kipu pour le 21 juillet 2020 pour la population d'Itombwe. Jean Abakwa, président de la société civile. Je vous remercie. Merci. Babetele maboko. Na commenté lisusu. Soki mutu aza na version mususu ya kopesa. Mutu a signé boyoki na kombo na ye. Na qualité na ye. Apesi maloba, apesi historique, apesi ndenge événement lekaki, apesi bilan, apesi nyonso, apesi même ba recommandation. Bande konanga, nous avons besoin de la paix. On ne peut pas prétendre être congolais pendant qu'on tue ses propres frères. On ne peut pas prétendre être congolais pendant qu'on se dispute la terre alors que la terre existe depuis toujours. On ne peut pas prétendre être congolais pendant qu'on veut faire toujours du mal aux autres. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Nalingi ko commenter pas trop. Eloko wana. Bao ya mato ya koyoka bayoka. Na bandi que il faut tous la bino. Jean Manda Kansabala. Oyo. Amos alobi fanatique 00 ya honorable Jean Manda Kansabala. Honorable ozana fanatique na yo akomona ya Amos Lubaki. Tozu possibilité ya kozwa honorable Jean Manda Kansabala te pour que apesa biso situation sur terrain. Mais à notre possession information tozanango, il y a d'un côté la sécurité, de l'autre côté la tracasserie. Et ça kolobanine. Le rang ont été renforcés. En préparatif, il y a ultimatum. Oh, bah, pesa qui n'a pas zambien. Mais bah, zambien. Lisa c'est betite, nenge toko yoka. Babandi ko évacuer bango moko lobby. Il y a eu 3 avions et kitaki. Donc, pour na komema, bah, soda na bango bazongaka. Donc, quelque part là,
On peut résoudre un problème sans que l'ISA se bêta. C'est aussi la force de la diplomatie. Yango pena lobaki na bino bande konanga. Jamanda kansabala oyo azakuna koya kopesa biso précision. Je pense que lobi tokozanga kozwayete pour qu'il apesa biso précision. Mais yango pena lobaki na bino. O makambo ya kebake kolongola manduki na Jelem. Lisa se beta te. Na Kingakat. Lisa se beta te. Mutu na mutu azana stratégie na ye. Awa na Congo, masa se beta na Gombe. Entre basoda ya Jean-Pierre Bemba na basoda ya Kabila. Donc, masa se beta to viva yango. Mais il y a chacun à sa façon d'agir et de faire les choses. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge na ye ya kosala makambo. Ba Zambien ba kolongwa sans que Lisa se beta. Selon une source, je voulais vérifier ça à travers Jean-Manda Kansabala qui est là, notre collègue député. Sans que Lisa se beta. Yango ezalaki komona na loko la faiblesse pendant qu'en réalité eza faiblesse te eza mutu na mutu aza na stratégie na ena ndenge asalila kamakambo. Masolo na député. Na lingina suki sabande konanga na likambu ya Trafigo na Pacifique. Pacifique ba ebisinga ke bazana biro na bango na 16e rue limité awa me balobi Trafigo ango soki Pacifique ango ezaka na ba patron ebele ba mususu ba indien ba mususu kindenge nini donc oyo ya Kasumbalesa eza mususu oyo ya Kinshasa eza mususu me ngana za kuna te problème eza ya te ke o aza indien to azanani te ngai nazolo bakaka boy parce qu'on m'a cité d'un certain Malik d'un certain Saïdi tout ce que vous voulez ngana za kuna te soki bango nde bakolo société wana Pacifique nani apesa bango copie yake bango bakoma lokola bakonzi ya DGDA basala ba entrepôt oyo l'état est capable te ya kosala ba entrepôt tozana posa ya koyeba clause ya ba contrat Pacifique fait entrer combien d'argent par jour et la République en gagne combien Pacifique ezaya nani contrat ba signana nani clause tozana posa ya koyeba clause ya contrat avec Pacifique on ne doit pas se mettre à pleurnicher que le pays n'a pas d'argent pendant que les millions sont en train de partir. Bande konanga boyo kelanga. Na ebike na Pacifique wana bozali ba congolais bazakuna ceux qui peut-être ezaya ba congolais mais ba information tozana ngweza ya Malik na Saïdi ainsi de suite biloko ezama ebele bon tantôt on me parle de yangona zo utiliser conditionnel d'un indien tantôt on me parle bon dans tout ça ngana zakuna te. Mais nazolo bakaka boy azala indien azala ceux qui malien azala ceux qui nani azala congolais nazolo ba c'est un individu a signé contrat lelo DGDA qui est l'état ake komiko tisa lokola muto ake komiko tisa kimakangu sous-traitance et l'état gagne combien dans les opérations Pacifique gagne combien on doit rester dans une situation où les individus s'enrichissent et que l'État s'appauvrit. C'est quoi ça? Où est la place du changement que nous avons prôné? Nous avons besoin de Kebati Labiso, contrat et Pacifique. Toye baba close, même dans les réseaux sociaux. Je vais utiliser toutes mes qualités, ma casquette nanga. Et je vais initier une action parlementaire jusqu'à ce que tout le monde est clair. Et kozala ndengwa na te on doit pas continuer. Alors, tozakuna toko le laka mboka ezana mbongo te mais bambongo yangwana. Soki okena eloko oyo nani Trafigo oyo. Trafigo pas seulement que azo gérer ba parking. Ya ba poste douanier. Azo gérer ba entrée na ba sortie ya ba truck nyonso donc ba truck nyonso ekotaka ebimaka. Ye muto ako gérer papa na ngai. Boye bisangai azana qualité nini eloko wana ezana qualité nini. On va brader comme ça. Wana soki balobi bokoyoka bato FCC. Nous allons paralyser parce que ba intérêt na bango zawa. Ba collaborateur ya Fachi Béton bozawapi. Les conseillers tous les conseillers là. Bozawapi. Biloko yo boyebi angote. Madame Magali oyo azali ko gérer Trafigo.
esengeli bobengie boyoki qu'est-ce qui se passe bokendaka ba mission na bakasumbalesa wana makambo boyokaka yango te bomonaka te ba nombre ya batrack oyo ezalaka place ezalaka te embouteillage ezalaka toujours na kasumbalesa parce que batrack eleki belé bomonaka te des millions d'argent ezokende mais tovandi le pays n'a pas d'argent le pays n'a pas d'argent mongo ekokota ndenge nini tant que l'argent n'est pas canalisé il n'y a pas de suivi mon Dieu. Ah Bokokuta, une société privée a commis qu'on gérer, d'entrer dans la sortie à Bamituka, Namboka. Alors que les compétences de voler na DGDA, elle est au vendu na biso. Bazo na bango so qui copent so qui ndengeni. Naza na bango problème te parce que na ebipe bango te. Mais na linyi kaka toye ba contrat ya ba société o to kende malembe na lobia. To kende na bino malembe. Moi mon problème, je vais commencer à montrer aux Congolais ba faiblesse na complicité à batou mususu ba noma. Parce que le silence là, vous n'allez pas me dire après une année où il y a eu la situation haute. Ce qui a eu la situation haute. Donc tina ya cause les athées. On se plaint d'argent, on est là. Compétence dévolue dans l'état, bazu ba pesa ngo privé contrôle la kamituka. Contrôle. Nyon surtout en attendant ozo salango. Vous nous insécurisez en même temps, attendez. Vous nous insécurisez, on ne sait pas qu'est-ce qui entre. Les clauses, il y a société pacifique. Contrat na bango. Les contrats, il y a trafigo. Toko kakoye ba bande konanga. Ba millions zo kende nengwa. Na loba na bino même na secteur minier. Na lobi na bino ndekonanga I maître comment ne nani? Hein? Maître Michel Ebom. Azakuna le problème n'est pas ya kubeta tolo ya keyoza mtu ayi de pesa so kindenge nini parce que moko ba série biso to kota ba ide pesa wana na ebite. Ngaitambwe. Ide pesa ba bete la gotolo te parce que ebite na kota na ba série ni. C'est maintenant qu'il faut montrer qu'il y a le changement dans le secteur douane. Toko tiko banda ko se plaindre ko lilaka le pays n'a pas d'argent le pays. Ce qui crée l'argent c'est la tête tous les jours. Nathalie Sibinoa. Na lobaki na bino sasime wana bakokati ko bongisa ba makambo ebele na Kasai kuna. Toyeba ba société minière a na mboka na biso. Oyo ezalaki ko exploiter ba or na Kalima oyo. Kendo ko kuta bakaya ba boye, batu ba vanda boye, ba école, ba hôpitaux. C'est ça la culture qu'il fallait. Kozongisa biloko wana sala. Ba mining tout oyo. Et couvrir lwalaba oyo. Tozana ba minerai partout. Ezala na wacha, ezala wapi. Société avant que vous exploitez minerai botongi bandaku. Bokotia courant, bokotia maïs, ça va profiter à la population. Vous devez produire à manger ici, nous avons tout. Bande Konanga, ça demande des millions, ça, ou bien ça, c'est juste la tête et la rigueur. Dans ce qui c'est mission, Makam. Ba papa ya pacifique, tozana posa ya koyeba contrat na bino. Toyeba pe ba clause. Trafigo, c'est la même chose. Bah, conseiller à chef de l'État, ne vous arrêtez pas à recevoir les honneurs. Yangona loba quand même la ministre des Affaires sociales, ministre il y a personne avec handicap délégué tout ça, ministre de l'Agriculture, tout ça, bah tout nenge toko loba chaque ministre définit la politique yani naye, vous n'allez pas rester là à recevoir les honneurs. Oh non, il y a un ministère où vous allez accomplir ni bah pesa le binoté. Moko yewa na bazo tuna ko sala nini nazo ze la chef de l'état yebisanga nini na ko sala ata bino moko o kindo kite ministre ozo compter ko sala nini nazo ze la chef de l'état yebisanga nini na ko sala e ba o ba sélectionner ba candidat na ba poste bozande ngwana bosibo lia mive na bino ya bosibo lia ba commission na bino bo vandi wana maintenant quand tout ça ne va pas vous êtes là bino boza bien d'autres za bien mais la population est en train de souffrir le pays de deux extrémités. Bao baza bariche bazakuna, bao baza ba pauvre bazakuna. Que ce soit dans l'église, que ce soit partout. Bande konangai, opération pesa moninga sourire. Avant au kota au sambela, avant au sala quoi que ce soit, mituna. Nasina seki sinani. Opération pesa moninga sourire bande konanga. Ezala partout, un vrai Congolais avant lo banayoke. Non voilà nazo bundela mboka. Tunaye. Yo lingaka Congolais nini ozalaka ndenge nini na bandeko na yo osalango cop na yo na loba na bandeko tala ndeko wana
indien azoteka masango masango wana azotumba na Château Rouge banani bazoya kosomba ba congolais te. C'est parce qu'il n'y a pas de congolais bakoki kotumba pe masango wana batekeli bandeko na bango. Soki omona ndeko na yo o diaboliser ya mupandeza bien après lo bananga ke oza combattant ozo sala ni vanda na yo na kindo ya mukolo modèle wana. Il n'y a pas de combat sans l'amour de l'autre. Il n'y a pas de religion sans l'amour de l'autre. Il n'y a pas de politique sans que l'homme soit au centre de tout. Bande konanga batutu oyo bokomona tokosuka na bango ndenge nini mais yo vandi oyo kakango te tala mutema libanga ata soki balobi yo za kona te zape lukelanga place bazofinga lukelanga na no émission ya Eliane wana soki ya période nini lukelanga imami Chibola, c'est tout ce que vous savez. Na moni ba kotindelanga biloko ya mwasi moko makambo atambwe mwamba mwasi wananga na yambaye na solola na ye tout na essaya kotala ko peser ngana za mutu aba buzz. J'essayais d'avancer na bengi cabinet ya tambo mwamba na lobi bozo ba responsabilité na bino na za mutu te ya kozwaka ozu mutu nyonso o exposer na télévision ozu mutu nyonso exposer na télévision sans tenir compte ya ba conséquences ezokeni parce que tant ozu exposer entre temps vous allez insécuriser mami Chibola zawa na ko tambola siko ya kobata pona nini télévision au cause de la l'aise parce que bato bakobana kola kisomi sapi tout n'est pas ramené sur la télé. Tout n'est pas ramené. Combien de problèmes que nous résolvons sans passer par la télé? C'est quand même compliqué. Na ce qui si wana pona lelo. Alors tango zo sala comment na mutu mususu akanisi ke non zo kende ko senga mo. Omonya na mindi maka. Na lubini na mindi maka nga. Plus de 143, 998, 311, 332, Masolona de Pité. Bozo bandeko, tout, bisika bozali, bozo bambote. Mampinga makasi. Nalobaki na bino bo calme. Elo kwa makasi ezana nute. Ce qui ezali toko yib sabino. Mbote na bandeko tout, bazana Point Noir. Bao bazana Brazzaville, bako benga biso. Bandeko tout, bazana Europe Mobimba. Bao bazana États-Unis. Bao bazana Asie. Tous les étudiants qui nous suivent en Inde. Bao bako landa biso na Chine. Bozo mbote bisika bozali. Bandeko tout bazana Angola aw bozo bambote en Afrique du Sud to bosani binote plus de 143 9 98 311 332 Masolona député ozana posa ya kopesa suri moninga suri soki linyo ya na biro na biso tozana Itaga 120 na commune Kinshasa entre Wiliri na Kasavubu soki yewana okuta ba collaborateur na ngaba zali okomona na bango mais avant que opesa eloko senga collaborateur wana benga ngai na yoka makambo. Mais mingi o azalaka comme on a eu Amos azalokola pasteur pendant que aza pasteur te. Donc bazaka wana permanent parce que ba mususu ba bimaka de ba mingi ceux qui Amos azate manixa koti kozala. Donc les deux nde bazalaka wana. Je dois vous dire merci pour nabino tout bozana mitema ya bomoto o bosunga kabande ko nabi. Je dois vous dire merci pour na ba o ba pesaki moi Kan moi Betty na groupe Atlantique ya papa Misha na mwasi na ye o bandimaki. Donc chaque mois batinda ka conteneur ceux qui ozana eloko moko ozana Paris eloko moko ya bien ko sunga mutu ainsi de suite ya mike meza la minene te parce que to ko bana ko tondi c'est la bango pe conteneur te na biloko ofele opesie ba komemela biso ofele. Numéro ya mama Misha yango plus 33 631 891 460 plus 33 631 891 460. Je répète, plus 33 631 891 460. Donc, groupe Atlantique, charge un conteneur chaque mois au Yaka Awa. Donc, bandimi comme mela, personne vulnérable, moi colis au Coca, il y a Ophélie. Il y a minene penzate, aux peut-être na chaise roulante, il y a bien. Ozana nini ya bien obengi bango opesi ekokoma ya liboso botinda ki yango ane komi neti blague. Merci bande konangai botika la brancher to komona na lobby Masolona député lobby to ko tenter ya ketoza parce que on a voulu envoyer notre équipe na Matadi et simbité jusque là na habité ce qui est kosimba la dernière minute pour que bakende to ko vivre ko faire vivre bino ce qui va se passer na marché à lobby. Merci tokutani.